Mbote Mopanzi Sango Kabuya. Oui, je suis Hervé Matata, l'un des coordonnateurs de la résistance Tchangou, la partie SID, partie chère à Martin Fayoulo. Tomoni Félix a commis la politique au Tobengaka ya mboa les chiens enragés. Donc comme le rôle mboa belirage. Donc on reçoit moto partout au Kenya au Kanga moto minu au soyi. Et là quoi moto ya oyeba moni soki pouvoir est comme na suka. Hein? Na vie ya moto ezalaka na apogée na déclin. Parce que awa to comme na déclin ya Tshisekedi. Donc azana shit et shit yo azo sala wana et comme siko ko perdre pédale. Et bandi na cardinal mbongo te na moi moko to moni makambo ebele. Balobi na biso awa ke Kabila azalaka na même mise na kati ya M23. Bala ki sabiso ti le Congo la tika na soif wana ya koyeba manière nini Kabila za na dedans na kati ya makambo ya M23. Toza na posa na ngoto ba yango so kanga bakanga ye. Balobi lisusu awa te longwe Kabila olenga nkoipe. Balongo olenga nkoyo te izali pe lisusu nani Janet Kabila. Ba memi biso na ba tralala na ba réflexion ezanga tina ndeko na ngai. Toyebi ke IDP so azoninga sala eloko mo mabe abotaka information ya Kadiosha pona ko bongo la batu mutu. Lisumu nini cardinal Mbongo asali. Le fait de comme un patriote il y a kosala analyse sur sa société. Mboko ba koko na ye ekomi ngambo. Cardinal Mbongo alobi clair abanda ko loba lelo te. Seulement bato IDPS matoyi mangongi baningi koyoka te. Cardinal Mbongo na 2021 ayebisi bato IDPS bo na gouvernement en place ya Mese Chilolo. Alobi na bango boye, alobi ke nazoyoka bruit de bottes, nazoyoka recrutement ya ba soldats na Est République démocratique du Congo début ya rébellion. Batie tembe. Oli ata bazwa ba service à renseignement zo information wana au sérieux bakamata balandila makambo batala mais to komi esika te M23 na zamba to komi na guerre boyete babeti kara cardinal Mbongo alobi na bango lisusu alobi na bango élection mabe bozo salisa oyo élection mabe ya 2023 bolimo mema biso ya loyenge oyo ekobota désordre na mboka il suffit encourager abima azomanduki bitumbe kubana na mboka est-ce que ça lokuta eza solo le lobo nanga o baliaki na esani moko ou apesaki bon pouvoir yewana sana zamba est-ce que les cardinals avaient tort ça n'a tort te un congolais moto mayele asala ko babengaka analyse moto mayele o atangi classe as un esprit d'analyse et puis l'analyse moto mayele bazwara yango à la légèreté lelo boye cardinal a révélé alobi na bango lisusu que ba M23 wana ba ko bunda bitumba na zamba bato ba rébellion ebele. C'est le gouvernement congolais, les fournisseurs d'armes a fait et ça gouvernement congolais. Bayoki suit bango na motema. Bayoki ke cardinal a toute vérité. Et comme yo to kanga cardinal. Mais ndeko na ngai, ba wazalendo est-ce qu'ils allaient armée régulière à Congo? Wazalendo allaient armée régulière à Congo. Les wazalendo sont des bandits. Bazo boma batu na kati ya ville ya Goma, des paisibles citoyens, jour et nuit. Bazo boma bango. Les lobo na pesi bango manduki. Ce n'est pas le gouvernement. Bah changer les patriotes Ouazalendo na nini parce que les Ouazalendo bazali jusque là considérés comme des rebelles. Nakati mboko. Nani abomaka ba Ouazalendo tant basalaka marche liboso na Nord Kivu. Nana abomaka bango. C'est pas les gardes républicains ya Tshisekedi. Ba Ouazalendo tant ba bandi marche liboso. Congo to basalaka te. Ba bandi marche liboso. Bakei batini bagarde républicain babomi ba wazalendo après quelques minutes oh les wazalendo bazali ba patriote comme ba patriote et là on y bosali bo laver bango cerveau nani bo commission ba patriote na ndenge nini et longo wazalendo le cardinal a lobby lisusu que ba FDLR gouvernement zo fournir ba armes même les FDLR locaux là cardinal a lobby bango lisumu mais le gouvernement congolais je le confirme après sera ba armes na FDLR. Après ça va armer FDLR. Souci les alliés. FDLR, le coup les alliés rébellion en Rwanda, il faut bundisa Kagame.
gouvernement a pesi bango munition, a pesi bango natina bakende kobundisa Kagame. Mais lokola bango na kati ya constitution na mo ba Rwandais, ba comment que un Rwandais ne perd jamais sa nationalité. Ne bakamati ba FDLR wana ba balukeli biso ba congolais ba to ba pesi ba manduki ba balukeli gouvernement bango moko ba komi ko bomba ba congolais. Soki ezali tembe, pourquoi négocier avec les groupes rebelles na kati ya Kinshasa? Oyebi ke ba représenter ba groupe rebelle baza na kati ya Kinshasa, bazo négocier na gouvernement. Soki ezali tembe, pourquoi ba bengi bango? Et puis bazo sala dialogue en catimini. Mangambazo ba peuple congolais yebi yango te. Ndeko cardinal azali patrimoine pour une république. Ndeti biso boye na kati ya Congo, to ana fierté ya kozana moto lokola mbongo parce que azali non seulement azo représenter l'église catholique non seulement na kati ya Congo, mais en Afrique centrale. Et puis azali membre il y a 9 cardinaux au bazalaka na conseil stratégique ya pape. Cardinal na mbongo azali wana. Eza lokumu mpona ba congolais. Comment ko salir l'obitango catholique ezali koloba malamu. Ezali kokoti l'opposition. Na tango Kabila. Bato babetaki maboko. Babeti maboko basepeli wo catholique église au milieu du village. Mais lelo boye lokola catholique yana mission kozala toujours peine ya peuple. Kozala toujours peine ya ba opprimé, peine ya ba bola, peine ya ba pauvre. Asali analyse y évolution société na biso. Lelo catholique amemi ngambo. Tolobi na bino bobo sa maseki. Chilo mbobando bandi manda otonga te école moko te, otonga te hôpital moko te na kati ya Congo. Mais catholique, les services aux catholiques azo rendre peuple congolais na ba fait fond ya ba mboka pe bisika nyonso. Boyebi yango boza sans ignorer. Lelo bopo ba sa sélection, bakena na bekola banani. O ba pesa ba carte ya rollement, bakena na bekola banani. Oyebi combien d'hôpitaux oyo catholique azana ngo solo bakangi ko pesa passe na mboka. Boyebi combien d'écoles oyo catholique soki akangi yango ko pesa passe na mboka. Je comprends maintenant que no chilomba tanga classité. Parce que na âge ndenga zali wana face à la fruit ya ba catholique. Parce que biso ba so totangi na école catholique. École catholique a pesi biso à rendre biso ba service énorme. Na kati ya ko futa ba na monene singe bokote. Ndeko chilombo zo meka mosapi na moto. Bato ba conscience simba tata cardinal ba conscience mabe. Vous verrez les catholiques du monde et du Congo ba ko marcher mi colonial dans le début ya départ no yangwana. Tuna li solo ya Hérode akufa ndengeni. Akufa ndengeni. Apola nzoto pona koboya Yesu Masia na mukolo moko ebemene sala jour mo bakundie. Mais c'est Tshisekedi ko meka bo sapina mozindo te. Tuna Mobutu. Soki bala musaka moto sekwisa Mobutu tuna ye. Mais li solo ya messe noire. Kabila tia keyao. Tia Kabila tamboli yao. Catholique. Oyebi jeudi bien bangonga. Oyebi on très bien. Oyebi service catholique ça pour na moko pour délivrer mboko. Mais fouyo Tshisekedi azokaka parce que Kabila avait la mission de briguer un troisième mandat. Mais c'est grâce aux catholiques. C'est grâce aux catholiques, bah, marche, d'activité. Pouvoir, le lot, il la tolo bien qu'ils ont en 2018. Ce qui va pression, la catholique. Est-ce que Kabila n'a pas pouvoir na péténation? Bobo Sanagate. Loyenge, Bobo Salawana, Bogozanga, Esika, Yaroki Mamboka. Bafongola ba fronté na mbala moko ebele bakama. Iyo moko Tshisekedi rankina Kagame. Iyo moko Tshisekedi rankina Kabila. Iyo moko Tshisekedi na opposition lisusu zoyo kanate. Iyo moko Tshisekedi na ba catholique. Iyo moko Tshisekedi ozobeba na lisusu na ba iyo moko na kati ya union sacrée bozali ko beba. Donc ba front ebele et le remema yo oyeba tendeko. Moi je croyais que Tshisekedi a croyé que Zalala sous président moko boy pacificateur. Et puis il y a cohésion nationale à Congo, mais quand mon fils est Etienne Tshisekedi, fils Etienne, soi-disant fils Etienne Tshisekedi, au Salaboy, mais il ne reflète rien de son père. C'est-à-dire, Azali na ba réalité diamétralement opposée na papa na Yazaki nango. Ndeko nanga, au mekamoto te catholique ezali volcan et go consommer bino. Merci mon mboka le loto le solo na mai o etali katanga mai katanga pe na nganga mungu ba telemi ba siliki na lebi tango nyoso ka ko kama mai katanga tango nyoso ka ko kama mai katanga alors baza prêt pona session katanga akomi prêt ala kisa mwana mboka kisa pe kile kwa azali kisala moi il va par rapport à la réflexion na mai katanga ko yeba ndeko na biso ni kuna kaza ya sali na bino et bungi kaka boye et kitaka boye silence ya mwana mboka papa na biso ko awuti awukota ki bolo ka ki to benge na kombo yi kapel de le pe lisusu
Ndekonanga, lorsqu'on est président de la République, un président de la République est un rassembleur, un président de la République est un fédérateur, un président de la République est un père de la nation. Mais quand on a ndenge bandeko na biso ba ko kamamboka na tribalisme. Motoko sepe na ngwazalité. Ba mbozo ka tsela ba sala malamu ke ba sala mabe. Lelo boye ekomi justice, il y a deux poids deux mesures. Lorsqu'un Kassaïen vole l'argent du pays, l'histoire s'efface. Mais ce que j'ai moto mosusu, ba pelisi madinga misu, ba pelisi mbuma misu, pona kolande la moto wana. Ndeko, edi kapendo lelo ba komi ko kize de tous les mots. Aki na boloko, kabila tiki na boloko. Nana bimisi edi kapendo na boloko. Et ça dit chilombo. Ya mona ki edi kapendo na mosantu, azali malamu, na pese ba fonction, na sala nenyo surtout. Edi kapendo na procès sila te na kati ya boloko, ba bimisi ba tie libanda. Lelo boye ba komi ko fu ezali makambo clair to lo baka clair. Makambo ba ko soane leza makambo ba carré minier. Famille ya Tshisekedi eluli mbongo bomengo ya Congo ba carré minier nyonso comme na maboko na bango. Baling banginda mbala moko na minute. Ba koma lokola ba famille Rockefeller ya Congo. Ba koma lokola ba famille nginda na vie na minute moke. Mais papa bakamba mboka bongo te. Égoïsme o bazali na ngo wana. Glutonomie et puis tribalisme o bazali ko laksa. Moto ko sepa na ngo azali te. Mais ce qu'il faut comprendre, les locaux, mais c'est Tshisekedi qui est présent à la balkanisation en Congo. Il provoque. Ce sont des provocations. Attends, on a outil au Bayande Kwambongwa. Aluka, une frange de la population. Batomusu batomboka, pourtant bakotomboka Congo et Katani on a été, Bakongo Bakongole batomboka Ibangomoko, Yango Congo et Katani. Tolobi boye, Ndekonanga, osant pouvoir au Kata Congo, mais c'est Tshisekedi. Yeba Yango, Congo kotika la indivisible comme l'a dit Lumumba. Et dit qu'à peine, n'habite Tata, na soki vine. Et salamaka faut beta ka boloko a uto beta 21 boloko kala mingite boloko lisusu awa boloko lisusu ba funda makambo ebele rébellion ba fundi makambo ebele complicité soki na banani yango wana tozoyoka wana mais bande konanga leko zo pesa pasi Nicolas Kazadi pe tolingie tomona ye baso kanga ye pe boy parce que koyiba mbongo wa mboka we kosomela soldat teni we kosomela pesa ba wakisa salaire à soldat we ko bakisa mboka ko bongsa moi implice na mboka ezali pe mabe mais Nicolas Kazadi ayibi mbongo ebele ba millions de dollars bakangete ana boloko te azali banda comme azali na famille présidentielle comme azali moto oyo alobaka le kota moko na président de la République il est libre ndeko Tshisekedi akokanga bandoki ebele parce que bakambaka mboka na tribalisme ya bote okomona ebele na union sacrée kala mingi te bakokende M23 nalobi yango kanga mokolo lelo bato bazali mécontent tissu social l'harmonie à la société congolaise et katani ezali sous malamu te le Congo cohésion nationale ezali sous te donc ezana bato moko bakomo considérer le roi bazali banzambe bango bazali bato bakrelami na maboko banjelu biso to bato sous-homme il faut pas nyokola biso il faut pas matela biso il faut pas monela biso ça ne se passe pas comme ça ndeko nangai ça ne se passe pas comme ça tolingi to mona idi ka peine balexia na barasamba to yeba makambo nyonso tout yeli kolika au même titre appel Nicolas Kazadi balexia na barasamba congolais yeba yango et ça les CTP ça ndeko nangai progrès oyo baza bongo na kati ya idée presque komona bato mosusu basali mabe bakokanga bango bakoseshe na yango ba idée presque badi progrès bakosala babebele naye tomoni silas bakanga bango te siège yango ezalaki elobisaka de pa ya bandeko ya progrès apres kowuta na bango na kati ya assemblée nationale par rapport ya élection etali bagouverneur kobimaka bango basakanaki pe plutôt siège yango ya ECD mwa liloba par rapport à ndeko nanga force de babandi à force du progrès ba drogué à force du progrès Mouta créé bango ezali ndeko Chilombo na bénéfice ya commater peuple congolais pour que ya sala ba mandé belé mission yango c'est une milice ezali milice toloba kango to décrire kango na monsieur Kabila zo ki ba béret rouge lelo e komi ba force du progrès et komi ko sa ko zwana ba souciat force du progrès komi na ba souciat donc ba souciat ya force du progrès komi le remplacer la police ndeko na ko loba no boye Yoka makamona na oloba na yonde konanga force du progrès ezali rien que force moko négatif ndeko bauti makambo na gouverneur na bango bauti makambo gouverneur ko sala makambo gouverneur élection moyibi ya corruption bazobebisa mbongo wa mboka pa yo wa pakene ko bimisa illettré moto azolo ba français ma be écoute na top Congo soni
commissaire gouverneur de la ville de Kinshasa. Et là qui biso na nini? Et là qui biso na nini? Et là biso le loko mon côté. Bakei wana ba yeko zonga lokola ba droga ki bango. La mission est de saccager notre siège. Il y a décidé qu'on saccager biloko na biso ko panza. Ba dans la monopole à violence. Force du progrès monopole à violence. Mais tolobi na bango boy bazo kosana. Oyo bazo luka ba komona yango. Biso tozali serein na action na biso. Nous prenons en témoin Moutounio sur la communauté internationale tant que nationale. Bomo na ba jari ya provocation ba to IDPS ba bandi pa na biso. Tango biso to ko venger parce que biso pe to abasi na bangote. Tango biso to ko venger to relaxa bango force. Oh evandi bango bazo yango bazo bunda koma pona mbongo. Mais biso ezala mbongo te le peuple ndeko tomboka akati justice na yi. C'est un peu ça. Ndeko kabuya benda ba droguer na yo ya IDPS matoi. Benda bango. Oh ba ko sala kala mingi te to lancer opération. Opération Tumba di Progrès Moto. Et banda kala mingi te. Et banda kala mingi te parce que bango ba botami lokola biso pe to botami. Congo eza bango moko te. Congo eza biso nyoso to. Mais tango ba sala ngo opération Tumba di Progrès ningi ko banda. To ningi to sala parce que to moni to ba bandi ba batami ndena sima ya force du progrès. Ndeko ba uti ko bibisa. Bato na boloko kwao. Bato ba misena boloko ba tiki ba innocent. Ba kemisa ba chef ya kuluna. Na mesure de grâce ba uti zo récemment. Bah, mais c'est 300 qui c'est en combien de détenus politiques, pardon, de prisonniers. Nakatsa boloko. Ole ba bimisa bato ba iba moi mokate. Aiba moi nguba pona nzala. Ba innocent ba prisonniers sans dossier. Ba tiki bango ba kei ko bimisa batu oyo ba sala mabe ba kata batu maboko ba boma bato ba sala mabe ba tie bango na kata force du progrès. Toyebi mécanisme wana. Mais moto ali kolo peuple azalité. Bana décider sika so bozwami. Ils ont un message fort. Il faut tous se liguer comme un seul homme contre force négative et du progrès. Merci.